Ngata yeba mokili nzambe etonda ni mingi na bayini bamona yo na molongani bakosala nyonso po te bokabwana wana nga na bo o na boye Henri Dokolo Romelo Kwai Kondo wo souverain leader ale batontu ngai na bo yon sente monangani Nelly Bomei ngai na bo na Timola libulu tobo bana batoyo toza kuskundalize. Voilà. Non, bon, toza kosolate soki ndeni mais nazali na punition. Nazali na punition ya za chef ayokaki ke non Rio comment répéter quelque part et moko Rio comment azoninga ça l'orchestre loko ezali na on accuse et qui n'a signalé était accepté là était donc on a qui ma pause mais tant ba yo vérifier ezali na ngo yangote donc tozonga na biso musa na biso normal donc voilà quoi ezali na ngo eza teko tozali ko solate neti ke muninga nanga tokami binemi non ezali ka ki nazali na punition en fait. Bateau nous on a tangi on a muluba zate muluba ezali ka biku le brun akenda déjà nangai esili donc tozana Gidel aza muluba te Jules Cubain aza muluba te Bogis azali muluba te Jean Tamissine chef d'état-major aza muluba te qui encore bato nyonso kutu baza kuna BCBG bazana ba mpe baluba te baluba ezana ngaka ngai lelo ou bazo composer ni ezaka ngai maître Fikare les doyens des doyens na Kalobas kilo ya Congo mais baron nyonso batikale na gezula mais o nyonso batikale baze bele baluba te. J'étais Sarah na monaki ne bale hey ya motema na ngai okona jena kati kuna yo kolobela ngai maloba kamate maloba zomite iloba moko emerance kapinga je t'aime yo na ebale ngana ngambo Julie Weston yo fungoli prison yo kotisi ngai na kacha boloko nakuti fungola paradiso oyo babengaka bolingo hey l'amour ye na oyembelo wena mungana ganchoni gagisamu ikimina ikusanguluzaga manunga mamwina ye sangulu magumagu ayebi koloba he ayebi peko tambola tandrisi zabaka rateristike na ye lokola mvula na Equateur yangonga na kangama na ndobo zanga pambu ngoya wozolele moklisto atazo souffrir kasi soki kanisi kiango kota lola kozala deja soulagé kasi Ali Jabi soki na kufimiso souffrance kozala soki bakomiseli ngai yo baba moto. Ma référence est divina embela o ma référence est divina embela o yo 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 ma référence est divina embela o yo 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 ma référence est divina embela o yo ma référence ma référence ma référence TV référence oh et ma référence oh il est ma référence oh TV ma référence oh TV ma référence oh TV kenga malo feka o ngoya kenga malo feka o ngali yanzana tambola samtade da we mbeti ditapeli poto ma référence TV ma référence TV ma référence TV bana mere bangosi babangi na munu bandeko na ngai bankana s'abonner massivement wapi bokota na YouTube wana obeta kaka ma référence TV tala zwali sapi na oyo kaka lisapi oyo mosusu te esika omoni bakomi s'abonner lisapi oyo kaka dobika bongo yo komi mbala moko abonné esili bongo te
tala ngonga wana ya mokelekete ezali na mopanzi ya loboko na yo ya mobali kaka lisapi oyo dobika na ngonga wana dobika yango elakisi nini notification ya gag ya émission ya télé-réalité ya bafilme ekobanda koyela yo lokola litabisi. Mare France TV, chaîne ya kitoko, théâtre ya kitoko, film ya kitoko, émission ya kitoko, télé-réalité ya kitoko. Mare France TV, référence à mokili nyonso sika bakutala théâtre. Mare France TV, référence à bagang. Mare France TV, ate okata bango lomponje. Mare France TV, esimi bango masasapa. Mare France TV, ekangi masolo. Ate Mare France TV, naimite. Quand tu sois des information nyoso bagage nyoso ba théâtre nyoso ba film mo bimba na yo be émission ya pake na ma référence TV. Bonjour et bienvenue chers abonnés internautes. Merci Naba internautes. Tout Bazouli Bakou Yolanda, ma référence télévision à travers Aura Dimanche à la Cléopâtre de la presse congolaise. Là, je dis un grand merci à ma patronne, donc même de nous depuis quelque part. Pourquoi pas dire un grand merci à toi Eric Arsenal qui est là derrière la caméra. Mon DT Christian Kenzo, Nabo Sanyote, gros bisous là où tu es. Hervé Loutete, je te salue. Donc en passant, pourquoi pas Rokaro Miesi. Donc Bambo Tebele na yo Pati Makasi garçon de Paris. Nous tout bolinga Aura Dimanche, beau s'abonner, continuer à s'abonner. Je suis là avec Rio. Rio de BCBG, donc je suis là avec lui. Arsenal Ozo Panza déjà. Star, bonjour. Ouais, bonjour. Bonne santé. Ouais, ça va, tout doucement. Boni, déconfinement, peut être déconfiné, biso salut nande. Bon, au fait, déconfinement, il fallait qu'il y ait là parce que au moment où il y a qui brisque, c'est là que le monde entier est paralysé. Le monde entier, non seulement à Kini, mais partout dans le monde, et c'est quand même moto ça là pour que moki qui est bien économie ndako batubalia mais pandémie c'est là qui bat bakoti na bandako ba confinement tout ça ne ba déconfiner ça bien que nan ba confiner ba déconfiner totalement mais ça quand même bien ils a déjà pas donc voilà. Merci beaucoup. Tobeta masolo rande to betara toujours Rio yebisabiso na public qui belingeyeba. Bon tout na trop Rio azaka kana BCBG ou soit à Longwa position na yo. Oh Rio toujours BCBG. BCBG faut the best of the all. On est là. Est-ce que babi tout na parce que ba série mo yo na président Jubin Piana Boanda solo la tezala non punani. Non bon tozako solo la tezo kindeni mais na na punition. Na punition ya za chef ayokaki que non Rio comment répéter quelque part et moko Rio comment azoni na salle orchestre loko ezali na on accuse et qui n'a signalé à ces pénalités. Donc on a qui m'a pose mais tant que vous vérifiez ils ont envoyé en côté donc tous on a son normal donc voilà quoi ils ont encore ils ont teko tous ça qui sur la tête que muninga nanga to karami binemino ils ont qui na punition en fait mais punition autant ba ko vérifier va trouver que ils ont en côté quoi. Voilà. C'est comme répétition banda qui travailler en coulisses. Et ça qui quand cadre ya yo moko et pour na
orchestre karato sala ki mo mouvement mon boyo banda ki sala quelque part yo moko lobi yango ezali ka moni artiste esengaka mwa bamai esengaka mwa batravaux personnels aussi yango wana ezali so na travailler batravaux wana personnel mpona bango baza kokanisa ke na sala soki nini soki nde nini donc tant baye vérifier baye komona ke non ezali nango juste mpona kaka artiste azala apte artiste azala à jour qu'on se mettre à jour à partir quand ndenge mokili ezokende. Voilà, c'était juste ça. Parce que sinon, interprétation de Toyo Kakio Rio, président Jibin Piana Nyonge là qui est Rio Latara Makasi, comment est-ce que Bilamba président Latara n'est pas Rio Latara. So moni président Boé, donc Rio déjà ça la vitesse soit un président ça là qui non a écarté un Toyo qui peut bloquer. Non, est-ce qu'on est retourné là et ça la papa chéri, c'est Rio là millionnaire. Je peux acheter, je peux avoir na cause na ilamba mon papa chéri azanango. Mais est-ce que naza millionnaire? Est-ce que naza papa chéri? Est-ce que mon papa chéri a celle? C'est pas bando là tana bo tout tana on peut faire mon qui en ndenge. Non, wana zanango ba ndenge bato bazo kanisa. Bino boyebi ke wana za papa yoyo. To bien ke papa yoyo donc l'homme catalogue. Donc depuis abanda ko beta tililo mokoti. Donc voilà quoi. Moi ma première page, deuxième page, netu année oyo. Wana olata na Yoji première page, deuxième page, troisième page tina suka. Année prochaine première page, mutoni mona salata. Na si muto beta Yoji na wana fa tamso yemo mais c'est Yoji à mamoto. À part yé dans na monda donc muto bon wazate. Parce que tout ça il faut ça propre, tel père, tel fils. Donc voilà quoi. Donc batom mawape mona yokel ninga mawa. Bana mikili moi neti vient na jampi mungala yokelinga ma petit nanga zo atama chemise à Versace aboa kelinga. Ça fait du bien, ça la bien vraiment Rio to so la bien mais trop continuer bon théâtre vocalement bon et puis te rosela nti faut vous n'êtes ni rosela bato pour ça moi vocalement bon va to continuer vraiment to kota vraiment na ma solo na biso bon vocal neti oyo ebimisanga Gabenga tayeba mokili nzambe etonda ni mingi na bayine bamona yo na molongani bakosala nyonso pote boka bwana wana ngana bo nabo o na boye Henri Dokolo Romelo kwa ikondo wo souverain leader ale batontu ngai na bo yon sente monangani nelibomei ngai na bo na timola libulu tobo bana batoyo toza kuskundalize. Voilà. Ok, merci beaucoup Rio. Ouais. Yebisa biso nano. Oyaka na BCBG na nini? Ouais, nayaka pour la 20 ans. Bossaka calcul hein. Une année avant l'an 2000, c'était 99. Voilà. Ake inawezala nondeni na BCBG. Ouais, naya bayambanga très bien, trop bien parce que nakuta batuloko ba Lempela, ba Emile Alias bazaki ba chanteur moko bazaki na bolingo ya bande ko na bango. Bayamba biso très bien. Biso bazaba bien biso ba PPU. Donc tozaki na le commandant de PPU, c'était professeur Jules Kubens. Après il y a eu Chaingenge nangai parmi ba retenir à Papa Chéri parce qu'il y a eu test Papa Chéri a lancé qui officiellement nini kazo recruter ba musicien. Donc défilé pena ba musicien il y a plus de 500 chanteurs. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 200 300 500 chanteurs. Plus de 500 chanteurs mais parmi tous ces gens-là, il a retenu que 3 personnes. Donc dans 500 mais a eu 3 personnes nous a eu 500 personnes selon les critères na ya lingaki ngazaki parmi. Il y a eu aussi Héritier Watanabe. Mais tant après le recrutement na biso to yo kende kobeta Zénith, il fallait ça l'examen d'état. On a
patron le non yo tu chantes bien vous a déjà c'est bon qualité makamon na luka yango mais il faut aussi l'examen d'état ba voyage les gens ont belé ndatikala ki pour l'examen d'état voilà donc toyo tikala toyo évoluer kana Chai na Kibens na Rio baninga msupe ba ko rejoindre biso ba Bikou Lebrun ba Richard Mukena ba Jidelo ko tozane tilelo ba Bogis Bompema voilà. Mais babi BCBG zaplis ya baluba zaplis ya batu ya baluba onde BCBG bato nyonso na tangi wana muluba zate muluba ezalika Bikou Lebrun akenda déjà nangai esili donc tozana Jidel aza muluba te Jules Cubens aza muluba te Bogis azaki muluba te Jean Tamissine chef d'état-major aza muluba te qui encore bato nyonso kutu baza kuna BCBG bazana bango pe baluba te baluba eza na kaka ngai lelo ou bazo composer nini ezaka ngai maître Fikare les doyens des doyens na Kalobas kilo ya Congo mais baron nyonso batikale na Gezula mais o nyonso batikale bazé belé baluba te donc BCBG ezali patrimoine ya mboka eza orchestre pour la moto nyonso o moni kaza na talent na ye ya problème à école te quoi ce qui ezaki bongo mbele na ba maison mère pe baluba bazalaka na maison mère baluba bazalaka na orchestre belé moto lokwa Nico aza Nicodème aza muluba mais aza maison mère ozomona Chai azaki moto abandundu maza azaki na BCBG donc voilà quoi. OK Rio to continuer yebisa biso na balle de match décembre tozela ti lelo to komi na juillet to ebite balle de match et robi maté ozo totika na tozela jour ekoya eyeka mbala moko to ndengeni bon est-ce que comment dépendre na bino moni na suka olobi bozela nanu soki jour ekoya bozela pour non mais pour l'instant là tu as déterminé moni disque on est à disque moko le plus combatif balle de match tout ce yemba esila nango papa chéri soki alinga kende ko bimisa yango et nous allons ba contretemps moi so alinga kende bimisa contretemps mo bo salami jouma te ane ona ke bimisa na kende bimisa bo contretemps salami au contretemps sukande yango ba pandémie oyo donc mais après ma camion ce qui est stabilisé. Je crois que Brozana disque na bino sur le marché voilà. Si ko bo vivra non ndeni poto ebi ke ba musicien bo vivra tant bo bimisa ba biloko eloko ebimi ekoti na marché o ebimi ekoti na marché mais bino eloko tezo bimani est-ce que bo vivra non ndeni bino moko. Ben un artiste faut à la carnet d'adresse hein. Et on a monté avec sa force à BCBG. Un artiste faut à la carnet d'adresse, un artiste faut à la aux ana batu. Un artiste à vivre, il faut l'entourer na batu. Voilà. Luanga na ba Gijou Maëla nangai, na ba Jean-Pi Mungala nangai, na ba Serge Pava le prince de Paris, na Massa nanga Jeff Lukadi, le mannequin de Coco Touzaï. Donc bazamo ebele baladi Galvanda. Donc tout aux entourer na batu bien. Yo pour ala bien. Donc c'est normal sous en bata bien aux ala peka bien mais Rio parmi ce qu'on dit au monde a lelo ba Ibrator ba Fabregas de plique ba on y en ce temps au monde a bon on peut baza donc ba chers parents quoi je peux dire et ça la condamne et ça la rend plaisir que ba jeune ba évoluer bien et ça la rend plaisir à ma case. Voilà. Est-ce que pour qu'on tape au ça la paix mouvement na ndenge ba on bazala rapé to mona no na suki na BCBG na BCBG. Bon au moni ko ça la mouvement c'est bien mais est-ce qu'il faut tout le monde ka ba ça mouvement to chaneti BCBG toza tana ba 80 personnes 80 employés ba onyo sona ba ka ba leader ba ça mouvement au moins que tu as combien de leaders dans mon kili donc ceux qui muninga ça les a projet na et
et simbi obetele maboko. Il n'y a pas que ça. Je ne suis pas Rosanet, je suis Papa Ndombe. Papa Ndombe a kufa kakana aza musicien ya mutu. Abandaka bana nepe bayoko yape aboti babi Ndombe amwane aliboso te. Vous comprenez? Mais Papa Ndombe a kufi azaka musicien ya mutu. Échanger nini? Mon roi Lutumba. Azala na orchestre mutu ti mukolo orchestre kufi atike na orchestre. Et ça la nine. En tout cas, merci beaucoup. Toi qui es déjà dans recité, parmi c'est non des bar acoustiques et bimi. Yo tali est-ce que 8 ans yo tala bar acoustique? Oui, Moussous Nathalie, tel mes qui est belé, Moussous Nathalie, Moussoupe, nazo continuer kota là, voilà. Natala kiang. Oui, si parmi ba oyo tali wana acoustique nango monique non asali musala na ebi o ko courager na musala sali. Au fait ngalaza juriste était. Normalement c'est pas à moi de dire ça. Donc c'est pour féliciter que non un tel donc tu sali musala bien et tout voilà. Félicitations pour tout le monde. Mais félicitations avec coup de chapeau. Non, on peut ça faire parce que c'est lui qui a commencé. Asaï Maramunae, Badion so ba emboîter le pas. Mais pour nanga siko loko wana eza acoustique. Acoustique wana to benga on nanga. Et puis ndenge pina wana na logique ya musique. Eza électro-acoustique. Quand est-ce que loko ezozala ezokoma acoustique? Ezokoma acoustique suki netingana auto so labo. Voix ba un instrument avant. Tant que tu sur la bouille sans trichement et courant, il y a une voix acoustique. Mais tant que tu as trichement et courant, il y a sous acoustique. Guitare sèche, une guitare acoustique. Mais ce qui est en même temps na jack et kotakawana et qui est courant, électro-acoustique. Donc musique wana basala ki ezaki na trichement ya courant. Donc ça soit acoustique parce que acoustique ezali quand il y a pas trichement ya courant. Mbunda obeti mbunda ya pamba eza acoustique. So obeti piano ya pamba eza acoustique. Mais soko obeti clavier synthétiseur nde babengaka eza acoustique te. Synthèse acoustique te. En tout cas, Rio, tout ça, mais ça me très bien. Coup de chapeau, Ferré Batarink, chair de poule, au salélo, mon bâtonnier, se emboîter les pas. Vraiment, coup de chapeau. Félicitations, Pena Barti, Seigneur Sobasali, Namoui Basali Missa, Nabango bien. Félicitations. La balle de match, tu as combien de chansons? Non, on a tient un moment, tout ça est belé dans l'orchestre. Papa Chéri a ça qui chance, na. Artiste naïe, motuna moto acha mwanzembo moko. Voilà, sauf que Roger Ngandunda dans 2 chansons. Ouais, mais biso tout dans la chanson moko. Mais tu peux rappeler moi extrait non? Batunde ba des doigts bazatro. Ba des doigts. Oui ba ninko yiba trop. Mais so ngina ye ma ata ba bilo mususu o ebimate na koyemba nanga. Neti. J'ai tant chara na monaki ne bale hey ya motema nanga yoko na jena kati kuna yoko lo belangai maloba kamate maloba zomite iloba moko emerance kapinga je t'aime yona ebale ngana ngambo Julie Weston yo fungoli prison yo kuti singai na kacha boloko na kuti fungola paradiso oyo babengaka bolingo hey l'amour ye na oyembelo wena munga na ganchoni gagisamu ikimina ikusanguluzaga manunga mamwina ye sangulu magumagu ayebi koloba he ayebi peko tambula tandrisi zabaka rateristike na ye lokola mvula na Equateur yangonga na kangama na ndobo zanga pambu ngoya wozolele moklisto atazo souffrir kasi soki akanisi kiango kotalola kozala deja soulagé
kasi alijabi soki nakufi miso souffrance kozala soki bakomiseli ngai yo baba moto kosula nga kozala te Jado Mongombe Guijou Mayela Emerance Kapinga. Voilà. Ok, merci beaucoup Rio. Et là nzembo nini oyo otia na BCBG oyo momona keno e marka yo neto na oto yemba oyo me bato mosusu pe babeba oyo za sangulu makumako me bato mosusu pe basepela na bango na mal au cœur. Donc est-ce que comme goût ya mutu neti nga izaka sangulu makumako bolingo binadamu ezipanga maloba lokola basoyo ya barab bazi baka bango bilongi poki toko na bango balula se donga sepela na wana yo moto zalaki no ko karetsenga yikor lelo besinga mokongo sapurtulo botoro vare binzolo tika kinelungi moto ko pangusa monanate ezo riske inonde monde lokola mvula 40 jours. Voilà. Okay, merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Message nous au lancé na public batoazo landa yo to zelanini po to lozo zela balle de match en to éviter. Donc to éviter to sanine, to zelanini. Ouais, bozela balle de match, ils ont ba chanson et belé oyo beaucoup découvrir, ils ont ba nzembo lokwa ba messe le quado. Ils ont ba nzembo lokola ba banzembo ya Sege Mignon Manyata Nzola Kisombe eza banzembo lokwa banzembo lokwa nzembo Guijou Mayela ya Jide Loko eza banzembo bien belé bato kwa ba chuda batie banzembo na bango bien comment on appelle nzembo na titre nango eza nzembo chuda eza très bien. Donc on a sans compter leader à œuvre pour Yemongo, donc le leader qui assure ana banzembo kuna na kati ya blagité donet nzembo net parti mo yaye asali abi lindarine na koko na mboka koko na bango linya kata motema mais ko po abika fali lindarine ko lindarine wana ezaka moko atali abi entre Elga naye na koko na bango apesa nani lindarine nangai na bombela Elga nandimi ko kwa kufa me Elga nangabika Elga Elga kobo yangeza solution te Elga nazana fanatique na yo koza pete Elga kosambriete oh bébé. Voilà. Ok, merci beaucoup. Bah, dédicace na yo, bah, numéro et téléphone surtout pour nous tout. Avant pour ça, ya ko contacter. Ouais, bah dédicace nazo mona petite sœur nangai, Maman Bonheur, la patronne kolo chaîne Maman Bonheur TV. Na pesi mbote en direct de Switzerland. Na pesi sœur nangai lisusu Marlène Moulangala de London British. Na pesi mbote place à Sali. Na pesi Mami Misenga Mwabana abima Miss na Kata State na pesi mbote place azali na pesi Espérance Manzoki Ndekeza na pesi mbote place zaka na State kaka na State wana na pesi Guijou Mayela na pesi Prince Bemeno de Dallas na pesi mbote na pesi na Paris na moni Serge Pava le prince de Parigo na moni Edobila de Londres British bata moi ebele na moni Serge Passioti César Passioti Yangoi na pesi mbote place ezali motema Allegria na pesi mbote na pesi vient na Clet Kabeya Corino Patrick Jamba les millionnaires japonais na pesi Magin Kole soit bango Maman Namirod, la PC Bambote, numéro de téléphone. Bah moi ebele pour au Katingai, numéro de téléphone n'angezali 09 98 85 26 63 09 98 85 26 63. Bo s'abonner pe pour ngape na chaîne, bo s'abonner massivement na chaîne nanga Rio BCBG TV. Vous ne serez pas déçus quoi.
Ok, Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Nabino nyonso bozwa ki libaku Yolanda ma référence télévision. Yum to s'abonner en tout cas bo s'abonner, bo liker vraiment ba émission na biso, hein bo liker vraiment, bo partager et ça biso bien. Merci Nabino nyonso. On se revoit à la prochaine numéro. Merci. Ma référence est Tivina Embelao, ma référence est Tivina Embelao. Yo 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 yo. Ma référence est Tivina Embelao. Yo 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 yo. Ma référence est Tivina Embelao. Yo. Ma référence. Ma référence. Ma référence TV. Référence oh. Et ma référence oh. Il est ma référence oh. TV. Ma référence oh. TV. Ma référence oh. TV. Kenga malo fe kao ngoyao. Kenga malo fe kao ngali yanzana tambola samtareda we. Mbeti di tapeli poto. Ma référence TV, ma référence TV, ma référence TV. Bana mere. Bangwasi babangi na munu. Bandeko na ngai bankana. S'abonner massivement wapi. Bokota na YouTube wana obeta kaka ma référence TV. Tala zwali sapi na yo oyo kaka sapi oyo mosusu te. Esika omoni bakomi s'abonner lisapi oyo kaka dobika bongo yo komi mbala moko abonné. Esili bongo te tala ngonga wana ya mokelekete ezali na mopanzi ya loboko na yo ya mobali kaka lisapi oyo dobika na ngonga wana dobika yango elakisi nini notification ya gag ya émission ya télé-réalité ya bafilme ekobanda koyela yo lokola litabisi. Ma référence TV, chaîne ya kitoko, ba théâtre ya kitoko, ba film ya kitoko, ba émission ya kitoko, ba télé-réalité ya kitoko. Ma référence TV, référence à ba mokili nyonso sika ba kutala ba théâtre. Ma référence TV, référence à ba gang. Ma référence TV, te okata bango lomponje. Ma référence TV, te esimi bango masasamba. Ma référence TV, ekangi masolo. Te ma référence TV, na éviter. Ma référence quand tu sois de vivre information nyoso bagage nyoso ba théâtre nyoso ba film mo bimba na yo be émission ya pake na ma référence TV.